PPSika, merci. Na attention, au besoin continuer toujours couper sangai au yabino. Merci. Karandina Lobaka, on a toujours pour nous Sabino. Alors, Lelo na embeli bino moko vraiment nasi mon grand dia avec ta titre na embeli bino Lelo Betty Biskindo bikababi moi na moi sur no bengi moi cité no bengi bongo mama parce que tant où ya banda ki musique ngana zara na moi muke tant ya banda musique ngana zara na moi muke alors Lelo vraiment naza vraiment na sengo ya ko yamba ye na plateau na ngai balboso na monae tant nga bana taika na TV na bo mwana et puis lelo atika na musique yango lelo nga na oya mena tour na sola na e par rapport et c'est so elo ni ne sala e ke atika musique déjà golo ko zelanga invité nga azokota mama Betty Bis vraiment papi de la maison propriété privée naza sûr déjà au moni mama Betty Bis à Koti vraiment et c'est là vraiment ya yambae vraiment na possibilité bonjour maman bonjour. Bonjour Christelle. Soyez les bienvenus. Merci vraiment ici on a la plateau on a été sur Vanda. Voilà. Oh là 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 là. Voilà, merci Gola Maëla aux anons technique. Merci na bande connaissance vous beaucoup la nabiso car on est ça qui bande déjà na invité dans notre son beauté. Bonne santé. Santé madame na CP comment na? Na CP talara. On a bengue maman, mais la nègre score boulot, on a bengue Betty Bis parce que à la star. Malgré Ali moi na scène, tant que to kola, to ka saki to kuta nous on a tiki na e musala. Tika na e, yon lo tonto eba akoma nani. Mama ka enda kuto aipe kosani ana Kinshasa ayeko créer orchestre to ebité. Ba question ezanga, ba réponse ezae. Bonne santé. Santé ça on bien. Donc, tu n'as pas de question ni? Je suis là, tonto eba. 17 ans, presque 17 ans. 17 ans et demi. Na scène, vous avez sauté pour moi. J'ai sauté parce que ndetika musala nyoso, mandat l'état pezalaka. Donc, na décidé na kata, na décidé na kati. Mandé ça on mandé ce qui par exemple ministre qui ministre mandé si l'homme sera comme député l'homme sera comme directeur quelque part on a peine à commis maman ya bana 5 na boti mona tata moko suko talaka na so boko la bana pour boko la bana 5 donc na commis suko ko sala ba faire il faut que je m'occupe de mes enfants donc nayaki naza na chantier na otonga mais nazo sala peselo mo na fungola kala mingi te avant fin de l'année na ya lisusu na fungola ngo boza pe invité le Congo ne simi nazo fungola donc so na bina loba boeta mususu bat ba comprendre te maintenant no beng sabino pour l'axabatu bozoba image bo mona c'est quoi chantier en à part parce que ça vraiment privé ça ndaku à côté mais là qu'on a pu nous ça ouverture pour nous on a quand même quelques chômage à 2 personnes en chômage pour nous contribuer c'est d'habitude des flats et là au moins le quoi bon tout vendu bon mon en cas un moment opportun donc voilà. Mais nazo sala moi et lo mo boye ba benga le privé de Betty Bis et à côté kozala la cave de Betty Bis et puis aux appelle na Betty Store. Voilà Betty Store Betty nous so wana tozo bi 14 ans 2017 kaka kabakalate. Bon, nous avons souvent tout ça dans l'entretemps dans à côté pour nous bana tomba ya ba kwa ozaneska ba omoko et puis dans l'entretemps dans sa ouverture mbala moko ya biloko anyo sona ebisio. Voilà Betty Bis 17 ans demi tika musique toko koye vraiment pour mutatika keloko pamba te toko koye bezaki la raison moko boye et pour ça que tika musique to moka kolala ke la moko lobino na tiki robien ba soute na robina soute na kena kana libala mama. Bon raison précise ezala quitté mais na destin kanatika ozomona destin natika totika na pe baleki mususu baya même Betty Bis tika musique depuis 1960 combien on a baleki mususu net ba chanteuse vraiment bazaki soute vu que botika musique vraiment bino o bana koyemba botika vraiment tout à coup bino presque bino nyonso botika qui terrain est vide c'est na vide parce qu'à une époque na biso toujours chance parce que ba fille ba ramingité
Obanda oyemba. D'ailleurs, je crois, l'époque on n'a pas bayana biso bambiliabel, ba chalamona, tout ça biso nan T-Choc. Mais après, biso to kende tellement trop moko ezaki derrière que ezala ki bazo baka ba chanteuse baza soutenir na Congo. Après to komona boum. Ba fille musu ba bimi na quartier latin. Mais j'ai 30 Cindy. Mais j'ai 30 Cindy les cœurs et puis après époque na bonde bazana moi hein, combat parce que ba fille balanda ta après bon ouais ba Tatiana Cruz ba Laurette Lapère moi na biso passif là et pas grand-père oyebié aimba très bien voilà. Voilà, merci Betty Bis. Alors, na époque, na bino vraiment. Pourquoi bino nyo sobo jaki botika? Botika nzela. Ma yo zaki au lobby déjà yo moroka ke bon baninga. Bon to tika nzela monter. Ba chanteuse musuto yemba na ba kenda ki kuta vanga. Na tika la kinga moko. Siko et c'est remarqué qu'il y a vide wana parce que nga ba no bien la fidèle. Du coup, boum, nga penake. Donc, tant nga nake, ba fille batikala esouté. Mbala mo pesi siko ke ba mo comprendre que vide komi ba fille ba ali souté. Ba fille baza souté. Et puis que kolongo na bino na T-Choc et ça là il fait baisse il y a grand-père Bozi besoin. Oui, bien sûr parce que grand-père a fait ça sur confiance. Grand-père Bozi, je m'excuse beaucoup mon vieux. Vie ezaka bongo ba misusu bazoya ba misusu bazoti kala misusu ba obota ma misusu ba okufa tu vois donc yango mon pe biso pe tokenda ki tiaki penza vide dans T-Choc mais siko vide wana ezali souté pour moi na biso faila passi à couvrir vide wana à s'imposer pe na ndenge na kati ya anti-choc. Courage ma petite Faïla, je t'aime, bisous. Voilà, toko koyeba Betty Bis, banda musique na anini elo na ngwa inspira ka na musique parce que toko lo baso te inspirer yo pour tika déjà inspira ka yo au côté dans monde de musique. Bon nga pe temps na zoyemba na zaki na pe na chanteuse moté phare oyozo bouleke hein boé. Nga zaki na oyemba na chorale. Zena na koyemba na chorale na biso na bumbu tozali ba chantre na bumbu kuna na chorale na biso na Saint-Esprit. Alors l'église catholique après vient na ndoro ermo pe okeno betana ba vient nga mususu na orchestre ba quartier tout ça na orchestre na biso et puis ba vient na biso Chorambemba ba orchestre mususu kaka ba gal mushashino tout ça ermo ko betana orchestre mo boya yolo tout ça ozoke ka oyema malembe mike kaka qui osa chanteuse à groupe wana te bazo solliciter au kaka mike mais nazali tellement moi muke nazaki souvent accompagné na frère na ngai mais grand-père découvert un hôtel la crèche et ça qui orchestre moko ya interprétation là-haut à l'icolo donc vie moko azala qui ko beta kuna ba sa interprétation azaki na ngiringi vient na biso kaka ya secteur vient aussi à Azeko laksanga mingi ba timbre vocal tout ça c'est quoi biloko nini poyema fosa ndenge nini tout ça de temps en temps kaka ayebisanga lobi est-ce que okroya tout dépendant biso au dépanner biso na la crèche na orchestre accompagnement après ba ko sala pe musique montant wana groupe mo koto sakan ezaki ya bango ka bata la crèche na accompagner bon mais nazoya toujours na grand frère na ngai loko na ki mona classe nazai mona muke nazoya na ye na grand frère nanga na ye mbika banzembo basi parce que bon ba mibali na mbito banzembo ba sœur na biso ba bimai déjà après voilà grand père ya koyo kanga wana grâce à vie na biso azaki relation publique na Mbula Matari pour nazakuyi na likolo bango bazo répéter na vis-à-vis donc grand-père rejoint wana pe voilà na comment T-Choc c'était en 99 non en 90 à 90 non voilà 90 donc de 90 en France en Europe alors non tant OK pas grand-père donc il m'a pas grand-père to OK na pe na orchestre akina pas msute tina longwa ya ba benga nga la fidèle alongwa akina pas msute avec pas grand-père tina longwe Mozaki et pas grand-père ti olongwe
éviter la relation ni bobo traiter on a grand-père lelo parce que azaki moko ya moto ozaki na kobeta mo banzongi bande et puis lelo ce qui batu bayebi te banzongi toto babonda bien bayemba yo na ba orchestre ya quartier ya mo babiloko wana et puis ti comme pas grand-père donc lelo ce qui batu bayebi za grâce ya grand-père to koyeba la relation ni ou traiter vraiment très bonne relation comme un papa avec sa fille. De temps en temps, sur l'occasion, je le suis vraiment de près. Des fois, je remarque au PSAE, au conseil, na bengaye, na ebisiye. Mais grand-père pas bougera moi mingi tantôt à Poto, tantôt à Zaliawa, ndetisi kwa na Kenya. En tout cas. Nazo senga na ba fanatique nyonso ya anti-choc oyo basala ke bisoto comme ce qu'on est aujourd'hui. En tout cas na merci na pe sarabino nazo senga bino ba fanatique anti-choc botika grand-père te bo continuer toujours koyokaye ko savourer sa bonne musique boyebi ke aza vieux oyo tozana elelo ke alingara polémique te a conseillera toujours balé kinae bo zana simanaye d'ailleurs on a invité Bino Boyoka album nae azo bimisa bientôt là toute une histoire et na toute une histoire wana eza na presque ba variété à grand-père nuance ya musique ou ya sala a bandeli moko pour ba fanatique ne ba senga ki en trop donc bientôt là dans les bacs avant bah, vacances pour yoka toute une histoire à grand-père avec la belle voix la plus belle voix féminine Pacifaïla. Voilà, merci Maman Betty. Ah, Maman Betty. Et le grand-père a bengabi. Oyata bosalama featuring yamanze mo boyemba kala. Sinon ya. Grand-père Noya sans hésiter. Ceux qui n'ont libre n'ont précisé pour tant sous moi malentendu moi kosama babi ki Betty azato un grand-père benga ça qui a quitté. Voilà, mais ceux qui n'a le quoi na comme maman bana. Hein? Nazaka maman ya bana, je précise. Donc, entre guillemets. Donc, Nakoya. Avec plaisir. Voilà, merci. Merci à Papi Nzolami, ce propriété privée. Merci à toi. Merci à Papa Diani Sitantunga pour Dobanga Mouchour et Anita suite à des 6 Irlande. Moninga Jean-Marc Ondita des 6 Irlande. Moi, Namateta Sol, un grand merci encore à celui qu'on appelle Koumou Papa Moté, ma mère rêvée, Babi Medin Kongo Kandinga Lobaka, Kanes Lelo, Jojoba Yoyebi, Pemina Bapone, bon à gaz na gaz, Tozoko Bana, Betty Bis, Kindobika. Comment Maman Betty, tu crois ba relation niveau on a ba des scolaires, ba ou bouli kana ba on a anti-choc. Bon, ba relation personnelle les athées. Mais sans rancune. Tous les collègues à Moussala, tous travaillons ensemble, tous comme un peu de famille. Mais vu que chacun a quitté de son côté, de temps en temps, on a un ami Flo. Parce que Miflo to garda pena ba bon contact parce que c'était vraiment une petite sœur pour moi. Ce qu'on appelle n'a pas occasion vraiment de coûter mais ça fait très longtemps de coûter a été mais bah relations en ont bien sœur Nabiso Mukangi DS hier tout le monde en a coûté attaque coûté parce qu'il y a aux États-Unis donc biso toi en France hein donc tout coûte en a été mais bon tout ça la binémité hein zomona tout ça la binémité. Et puis sur Nabiso DS toyemba kina ependa mingité biso to yakine ko remplacer bango mais na occasion musu biso to no ke poto grand-père ndoko invité azai ko yape ko yemba tam sous 2 concerts na biso mais ba relation sœur a comme une sœur Kimia comme Kimia comme sœur Kimia sœur en Christ voilà sœur Kimia bisco za lebi ke lam sous occasion ko et au moment où on a vu ce topiso déjà monté bisca vous allez alors maman Betty bisca on a bien qu'à maman donc maman asa maman vous comprendre bisca on a peine à maman si petite sœur n'a pas patience mukenda ebi petite sœur n'a pas patience mukendi ya tumbola nga moko maman Betty rana mais bon le on a linga ngo voilà
Bambota trop bisiko zali ma petite sœur, hein, Patience Moukende longue jambe la maman des jumeaux, maman na Christelle et moi aussi à Christophe Mbenzou na pesi Mbote, na pesi pe Julie Lumbe la hauteur. Maman na Kadidja na Anvers Bambota trop. Voilà, merci tout na biso zali que maman Betty bis ayemba ayebi musique to ko yeba différence ni na somona la musique ya lelo na musique o ya tana bon. Différence exacte pour eloko asiki exacte. S'il faut dire la vérité, tout le babou solo, différence exacte. Parce que musique oya lelo ezaka oyo ba yaya na biso ba kulutu ba sala kala. Soko yo ki musique lelo peu importe orchestre oyo kaka ki wendo nakati oyo ka ki bana oke nakati ki oke jazz nakati okoyoka qui grand-père nakati, qui papa wemba nakati, qui kofiolo miye nakati. Donc différent c'est ça. Mais bah jeune au peu esika bazo travaille très bien. Bah travaille très bien et voilà. Voilà et j'en ai noté donc to bengo ba mikolo ya musique hein ba mikolo ya musique donc ezaki ke lelo yo ba parents mingi bakoka sukota la TVT toloba bakoka sukota la TVT na bana bango komona ke eyembeli ya kala na yo lobi différence exacte mais il faut surtout voir la différence par rapport à eyembeli ya kala na lelo kala ezaki papa oyo kana musique bana bazana mais lelo papa comment so que musique donc il y a musique que na bana bon exactement kaka style et bimisi kana ba jeune quoi ozomona ezape selon pe éducation mutu na mutu après bato bazo sa musique yana soko moni moi ba makambo na mike full ko tuna pe bango oyo ba pourquoi ba s'investir trop de ce côté là. Voilà, merci. Alors du côté danseuse, parce que Betty Bis pèse à Kiko kata makinoa, il y a des gars. Na utota ku vidéo ni mo na tonga na seki na sima mabi mo na ko yamba nani Betty Bis abi auti wapi boy sus moi ça nazala kanga beza poto aza anakina bi OK pesa imbote ngabi na opia imbote donc maman Chantal Pemba. Maman Chantal Pemba na pesi mbote ya trop mbote bisiko zali en tout cas moi na yo yeyo voilà tant na yebisa bi atuni nga mamutuna o yebisa e bango bazaki kala bana robina batona bana cha bango kapo ezaki a robina lati motai hot na ye nzoto mona tata lati kola na ye bien mais lelo ba danseuse ba romara pour ba bina pour mona bon foko bala takara bilo mikuse libu banda donc il faut bazala sexy na ebité est-ce que et général bango tant que bon peut ba leka na nzela wana biso pe tozala kolata biloko ya mikuse tozotika pe libu libanda pona ko lobaka tena condamné baleki mais biso tozaki ko sa sport trop tellement tozala sa sport trop nous autres on a biso ezaki ferme. Et qui ferme, c'est-à-dire ndenge dendaka nzoto mwasi et qui vulgarité tout un monsieur qui ferme et qui vulgarité mais tandis que tant mususu selon ngaye baleki balimbisanga tant musu na mikola lelo bazo sala sport mingité au moins tant mususu fi azoyemba to azobina tali bumu munene azo faire attention beaucoup na apparence physique na été ozomona tam ça moins de sport to azo contrôler koliate ngazaki muke penza mais surtout ni grand-père ça le manaka Betty vraiment yo un jour ya munene ozo sala attention na zakila msusu ko sa attention na kolia sport mingi tam msusu komela ba ventre plat tout ça pour na ya munene te quoi je faisais beaucoup attention à mon corps et ça aussi que sur la telo à mukuse et ça vulgarité et puis on faisait beaucoup attention à nous que ceux qui ont matamo à muke aux ongi sont discrètement peut pas comprendre que aux omatse lamba ou aux okitise lamba mais balé qui a le misusu bango touté misu bazo ça exprès azomona que ceux qui bo moi cinéma nani ndeti que batu ba rochaika il y a de cela bazo ça musana bango parce que baza vraiment ba musicien il y a de cela tam sous bazo ya pe ko ça tam sous pibisan zo tam pas za mobali donc
na lobité que ça bango nyonso mais na eloko nyonso tout exception pe zalaka ba opi bazo sala pas attention na okitisa o matsa bazali mais mingi question wana bo condamner ba leader bo tuna ba leader parce que 100% d'orchestre 81% ba leader mbasomba batenu donc ba leader ndem to balet c'est que za ba danseuse on te mutu ba le bac est un orchestre on attend sous bana possibilité te na patron a bandi si comme moi sombe avant batenu até a sembo débouillard boya na batenu maintenant a tiki au passé dans sur scène c'est que na yemo pe patron généité voilà merci na bande ko na ba leki na yo banonseuse o vraiment o ba tiraka attention te o ba contrôler ka nzoto na bango te pour na ba matana scène o non ils sont cas qui va reprendre soin na bango baza quand même batu oyo na orchestre vraiment so tali à part leader ou ba leader parce que na orchestre c'est ça leader moté et cause à grand leader c'est-à-dire donc grand leader ndeti yemo ko l'orchestre grand-père azaï leader donc grand leader mais biso pe toi qui ba leader moi donc grand-père cause à tenga pe na tenir scène na petit peu concert ba vandika wana bazotala donc à part bango batala mingi ba danseuse bazotala bato ba bimi ba obina poso ki sebene koti ezani bo céder bango place donc siko bango faut bala que ça de quoi baza capable donc na opesa mon conseil qui ba soigner un peu image na bango parce que depuis naie ba question ezozonga trop c'est que peut-être il y en a marre quelque part ba pexi ba ontam suba tabilo amiku c'était ba mekatom suba salango un peu proprement ezala na moins de vulgarité tam susupé ba lobelango sumingité pour bon baza quand même ba maman bazo éduquer et puis ba o ba roya sima na ba ontam suba ko zo exemple na bango donc ba mekaka ka ko soigner en tout cas ba leki na bolimbi sanga na lingi bino mingi ça la bossa très bien mais le quoi bazo tuna ba question trop c'est que quelque part il y en a marre. Ou mais on vend d'abord ça la réunion entre bino beaucoup à couiller bah quoi. Voilà maman Betty Bis artiste musicienne atika na musique. Différence déjà na tout que alors na baninde ko basi o ko ba bimina o ba ena simana bino parce que vent donc votre cas qui espace tout trop content ba 10 ans ba 10 ans t'es pourtant biso toké ba fille ba la souté mais et ça qui moi 2 ans mon boya vide parce que c'est remarquable qui ba to ba comment lo ba que non ba fille ba za souté ba tsuku ba comment benga biso tika musique betinde ni zongela ka ko terrain ça trop vide après ko bima ba leki na biso musu ba bima ki na quartier latin. Mais avant, Balek Nabino Babima qui c'était plus de 2 ans. Oui, ça là qui maintenant grand vide. Grand vide même maman na biso ba chalamon na bambila belle batika qui espace ezala qui toroyo ka soute que chanteuse moi bimisi ou bien l'orchestre moi ba fille ba yembi tout ça. Mais ils en ont ka ba période. Et à la période là mon musique est moi baisse là mon création exacte là mon peu producteur peut se retrouver te ba lembi mais après ba film souba ko me belé ba me penali boké donc un bout ba film ba mo ka bazo ba bon tout danger ba la moko enta et ça li sou bien voilà ba film on attend ba ki ko bima na éviter après ça qui on dit très bien mon qui on bien nous c'est le coup mamboka vous avez le coup mamboka au vendre que occupé quelque part moi na moko zo palo la pacifa il a zo palo la kuna mais j'ai 30 ans palo là oh Cynthia zo palo là vous mona Laurette la perle oh Barbara Kanam c'est bien ça fait l'honneur voilà ça fait l'honneur merci à Judith Ngoyi merci à Chimène qui est là depuis Paris donc alors ça fait l'honneur quand nous le bien mais en tant que Moyembi fini n'a pas signé son nom donc on a passé failli là parce que les autres ont capable mais oui on a les qui non mais à ça la moussana est bien ah non Christelle je suis pas d'accord est-ce que vous évitez que failli là non na lobby na sens que faut que ngana sisa parce que failli là au côté là eza mona ya papa na yo mona zo sala moussala ezoye okana la prochaine fois émission faut que ça kana yo na oyana passi voilà na oyana passi oyo kaya live en pleine émission pour yembra na ye na ba émission mususu mais yo je crois na ozo été na oyana passi otuna e banzembo tout ya biso bandi banda na ba sœur na biso to relevaki des filles au continent époque na biso au continent période na
yo mo pesa un réseau comprendre pourquoi grande sœur naza fière na parce que ça produit na biso aza pena leki na biso oyo ayo longola grand-père souci na biso ayo longola ba fanatique anti-choc souci na biso donc pourquoi pas na jeter ba fleur ce mto sa musa na bien faut comme ça na bois qui sindi les cœurs na tangi sindi les cœurs na linga kay mingi vraiment parce que style na encadrement au bazo menele yango sala ke moi ça la respecter donc dingue grand-père bana ko encadrer biso yango na linga kay mingi parce que elle n'a pas révolté na système wana yango na linga ngo mingi na linga kepe mingi mais zate ke na tanga mwana biso parce que ba misusu bazate ba yemba rabele bazana bango mais aza quand même mwana biso na zo obligé na bike otangeka parce que mwana papa na oti mais ara moi tu ka bino donc ato kuti wa bibo le cœur mwana tu ka biso presque l'émission est notanga sindi le cœur aza mwana tu ka biso te ba sœur musuna zotanga baza bana biso te Tatiana Cruz mibali eza ndenga mibali betele biso ta vocal te webi ba fille ba mebele donc kotia kuna boule musute que nazo côté l'intel nazo côté intel bon tout baza baleki na ngai en tout cas ba producteur botala bano bazo bima boko akopesa bango mwa loboko po babima la bouche autorisée pe simba bango vient dans les news des stars yo pe simba bango parce que bino bokoma mo elobeli na biso ya ba musicien la bouche autorisée merci beaucoup les news des stars merci beaucoup en tout cas Dada Losuki Aline Losuki vient dans Saddam Mbokolo Mastananga Blanchard Kabanga na Lyon Mambo théâtre yo mozo ka makambo ndenge zo matela Christelle Yesus ko tumbola Jesus bapota azolinga ngai na boma baleki to ndenge ni non même pas hasard merci Anne Bongemba mère ko maman na Jijo ma fille unique ma jumelle yom to simba ngai c'est na koya la dimvula mwana mazudie ni senga la dimvula petit na ngai petit ya onokoko petit ya vie onokoka Viens absolument Nokoko Bambote à Trona Katsa Paris, Malolo la Loris la Congolaise Bambote, Nobela Christelle, Atiga Bloko, Ana Bamba Boma Biso ba polémique, Babundi sa ba musicien Mikolo, Ngasina Longwa nga mais Ngasong sanga la polémique. Même pas. Au moins ma Loris la Congolaise à l'andanga, elle dit que Christelle sa ba lingane polémique. Oui. Ah otié moi muke au bomba na. Na imuni oti na moni ozokende na ona sesi. Et on a les ara mituna. Vraiment merci à maman Betty Bis. Alors na lingaki oyebisa biso, oyebisa bandeko ba olanda biso. Na bandeko oyo babimi. Bango nyonso bazoyemba bien. To boité. Mais nani oyo vraiment o apprécier ka to mono tanga sindi les cœurs. Parce na bio longola parce que aza mwana chanteuse. Mon papa na on a vu le cause défendre mais ko bokele ba fleur zoyoka balinga na longolo don na ebite so leki bango tout oh nazo linga na tanga yango balina longola yo bazo banga ni yo leki bango tout ou bien ndenge nini et pourtant yo posa chanteuse ka lokwa bango lingina lo bano nini et kasama na bite to longo na pacifier na ba o nso batikali tout ça ba Barbara Kanam les grandes chanteuses tout ça na ba sœur na biso pe ba maman na biso ambili elle bazaka soit télé bon Dieu jeune fille maman il est belle quand même était album Nezobima quand même était donc album Nezobima album Nezobima malgré tout maman Rimer à l'écouter et tambola kana za ko kazo sa interview Rimer et tambola ka kufara je suis que ko ça ba boma ba tout trop na répondre qui ont déjà bazero to lingani donc ba boma ba tout trop surtout no tanga ba nombre ba musiciens ba kufa déjà na minoko ba tout ezebele papi musi na Londres Kai na Londres na peso bambota trop vrai na miraesa bambota trop en tout cas bazo boma batu trop totika makamwa bazana na envie maman ça une expérience quand na lobby tolongola maman bilebel parce que ya ça azaki mukolo na bina na biso ya la principauté ye wana zo ya o déranger ngai les grands gérants il s'appelle Jérôme na kata la principauté flat hotel ezaka na India so komika na India ba na salle de fête à munene ba chambre kitoko mwana mwasi ka lokwa yo nanga mtasali yango Sophie Bintou serre moi pembe boy fille moi pembe boy taille pe fanda
mbongo pe vanda yem tasali yango maloba ne troté azaka héros dans l'ombre alongoli pe chômage na Congo flat hôtel la principauté ezaka na insa na matonge hein bango bapesi biso espace kitoko fo boka pe bangoti. Voilà, flat hôtel la principauté vraiment on a moni les grands gérants le Jérôme hein Jérôme les grands gérants donc babi gérance nyonso wa na Chesco Mbongul Jires Badi Banga, Madova, Sonia, baza pende équipe mo ya kitoko so yeba oyambo penza kitoko quoi. Voilà na bande kono so baza libanda, bolingi séjour donc adresse ezaka moko na la principauté. Ngana expliquer bino bien. Quand en diagonale la Raobank, pemenya Lambert de Paris. Yangwana. Au moins que l'homme télé danger ya des gars. Ya moi sisiko donc boya. Maman Sophie Bintou donc elle longoli chômage na Congo donc azane libanda donc maman Sophie Bintou vraiment nzambe apambola vraiment ndenge aussi pour longola moi 2-3 personnes en chômage donc le but hôtel la principauté donc sur Prince Kasavubu donc na veni India au monde en cas sika robunga te l'hôtel liboso moni ba les cases hôtel mpanzo moni Raobank pembeni boyomoni Lambert de Paris donc na bumbu na mupanzi boya okuti mukonza ba pièce de rechange nyonso ya République démocratique du Congo donc soza mutuka no Christian na mono na mutuka na se soeka ozui pan oza besoin pièce koke no kokoluka bande ko bana poto te botindi nga boye PDG Tamak mukonzi ya pièce de rechange na République démocratique du Congo wana PDG Tamak na kata bumbu kaka na landu wana pièce nyonso kaka na landu ba donc pande o bayebi adresse ezaka moko do moko za ba pièce de rechange donc PDG Tamak bambote na malema totika mama Betty bis zapela makame ya osala alors mama Betty bis en tout cas to bingo jika né ozana na poto jika alors jika Congo mwana Congo voilà mwana Congo movanda plus libanda mboka habité ndenge bandeko na biso ba papa na biso ba combattre bazoka décision ya ko pekisa ba concert musique et tradition na poto te na habité en tant que artiste et ça quand bon question na sna répondant ba musicien ba s'adapte na bango et puis un jour sozu chance sozu bande qu'on a biso à combat autour na bango vraiment vraie raison et à combat voilà merci maman merci la disponibilité na vraiment tu es week aux ali to comme les gens qui non nazana non parce que nazana chantier nazo tonga malembe na misala msu nazo sala de côté nazana no moi muke bon voilà tosinanga Sundiata Maniata yemta obenganga parce que maman Gina odita fazonga madame naye o ba utobala na basala ki coutumier na juillet abazo sala commune na église donc qui bouti de moi-même Sundiata Maniata Dieu merci général major salut mon général à suivre. Voilà, merci na bafana na yo na bafana na grand-père Bozi na biskaza na Kenya na pese mbote o. Ba fanatique na pesi bino merci parce que grâce na bino nde biso tozalaka. En tout cas pour soutenir toujours grand-père Bozi na même ngamo naza fan na ya liboso. Ngamo na fan numéro 1 ya grand-père donc ce que peut nous mekier pas grand-père zan to tumbolinga. Yango na singa bino ba fanatique botika vie na bino te vie na bino voix na ye to za même na copie na ngote na Congo boluka bo soutenir un album azobinisa toute une histoire en tout cas bozala toujours prêt pemben na ye na pesi vieux nanga don dasi mbote na njili flat don dasi na njili kana entrée ba vie nanga nyo surtout ya bumbu na pesi bino ba mbote na pesi ba condoléances na Vienanga Lofombo, Vienanga Gal, Akoufelaki, maman na biso Charlène, Atiki Ban et Belé, en tout cas, ba fan ya Vienanga biso Lofombo, bo soutenir en tout cas, na ba conseil na bino,
vie na biso aza vraiment na souci makasi bo meka ko encadrer na okeno tala e pona yaki ka lundi donc na okeno tala e voilà mais na bengaki à partir à poto na bengaki voilà mutu na mususu elinga mutu lelo oyo la demande publique babi osala bango ba remix ya mo banzebo est-ce que grand-père ça sali on a passé yozolinga na tanga komba mwana bisote grand-père ça basengi parce qu'on voit la musique Christelle na oloba plein de fanatiques à musique na komi na ngai na business now I'm business woman on comprend na boko la bana sikoyo na skoti on a koti na ba faire. Vous comprenez. Christophe Mbenzou n'a pas Mbote, le grand producteur à Paris. Salon Juppé Loboko. N'a pas Mbote à trop Juppé Loboko. Na Paris, on a Château Rouge. N'a pas Mbote. Esther Makusa. Dadan Silou. N'a pas Mbote à trop. Batu nyonso. Oba sepela nangai. N'a pas bino. Merci Pembo Théâtre. Bana nanga surtout Gabriel, Julia, Simone, na pesi Agathe lo ici la na mobali na ye, Sylvain Kanza, Bakumbo Théâtre, félicitations pour le mariage na bino, Nzamba Pambola bino, Anne-Marie Dibenga, Dieu Dibenga, 5 ans de silence na Suisse-Irlande, na pesi bino Bambo Théâtre, merci ko la première dame de Lausanne. Na mobile nae Viego Belisha papa ba parents il y a un enfant pas comme les autres Antiluwa na Suisse na pesi no bambo théâtre voilà quoi voilà nyoso ba oyo ba soutenir ngai ba oyo bazala nanga toujours attendre na zaki na musique na ndé na tika yango moni nazo remercier bango encore et toujours. Voilà, encore et toujours. Merci. Alors, question sous Karaka, il y a musique kaka. T'es aussi que ça m'a polémique. Yo kansinga no ke polémique so ke polémique nga tunanga relation ni no za nango mako otika musique na ba artiste musicien mususu c'est papa chéri relation bien vient na biso mukulu wa bankulu ba mbote motopamba vient nga lo ben ko petite sœur les ka yo zo enveloppe na yo na lito sa ba dépense atala kakaye grand patron vient na biso mukulu wa bankulu mutopamba ayamba mutu nyonso abinanga petite sœur so si c'est mission Léona Christelle na benga ki mukano ya kité oyo zo enveloppe po na lito sa ba dépense bon ce qu'on a sani Christelle so qui vient na bengi petite sœur ki zo enveloppe ça appelle hôtel vient na biso werason mon konza zamba na pesi mbote ba vient nyonso vient na Félix Oazé kwa mukwa bongo papa biso Simaro Lutumba ku fait la musicien Félix Oazé quoi ku fait la musique na ebité mkonini ku fait la d'ailleurs ku to bemezo bima c'est samedi intermède oh non benga vie kasi na oleka na pesi la condoléances comme ça na okende en tout cas vient na mes condoléances na toute la famille il y a culture à pays vie en tout cas mes condoléances vraiment le plus sincère na famille biologique aussi il y a musicien na biso oyo autokufa na culture à pays vie na pesi ba musicien tumbote Ferregola na pesi ombote batutu obalinga musique à Congo ba musicien na biso Congo nyonso mais ba ona solana bango yango mona na précisément ba kombo voilà un problème té ba o so bon alors ba icône biso o bazana nous vivants donc bon monument na biso vivant au sein de Kinshasa est-ce que pose occasion que nous rendre bon je ba visite quoi ba papa Lutumba bazana nous papa Lutumba na ke otala azali mobala tante na ngai mbole anda oye awa imba na bamasuwa bani tout ça za mobala tantine nangai za famille donc notala kama kamna yo sala zo chamwa empêchement maintenant kendo rendre visite lui c'est vraiment mon papa et puis ba vient na biso musulet ba vient na biso songa mbeli na sola kina na téléphone voilà vient na biso agwada place Zali Bambote vient mon grand-père Bozina madame Nae la reine de Saba mère Fati Sylvie Moboya na Pesio Bambote Arlette Mbenzou na Pesio Mbote bisiko za mon grand-père moi aussi na Pesio Mbote na Sarah na Pesio Bambote trop voilà je suis là merci
Merci pour votre polémique. Luki Sokomba vie mon boy papi Moussoui na kati à London. Na peso ambote. Au moins il a besoin de polémique. Local polémique. Deuxième épisode. Yo, na peso ambote. Yo anana. Là, na peso ambote trop. Chou, mon amour. Moi Bambote. Voilà, merci maman Betty Bis. Mon conseil mon boy. Opesaka juste bisognon sokara. Bino bakoni. Biso. Ah bolekisi. Maman nanga bino boleki ba musicien na polémique. Bozo panza ba orchestre. Bozo tinda ba musicien ba jeune musicien bazo bimana be toile na bango kitoko. Bozo bo maman ba carrière bo tinda ba manquer ba mikolo. Tom su bino bozo créer les bango ba polémique. Botika biloko wana. Na tam na biso biloko ezaki te. Ngana oyebisa la bouche autorisée. Vieux Zoro Mabiala. Les news des stars. La bouche autorisée, botana kaba chroniqueur. Parce que bino mo condamna kaba fille. Oh fille boy, oh musicien boy, chanteuse boy, chanteur boy. Ba chroniqueur. Ba comment ba fanatique ba musicien. Ba comment on soit na ngamoro na assisté chroniqueur na chroniqueuse. Bazo soit na pour na musicien. Mais arrêtez dit, c'est des frères, bazana polémique té, ezaka ba polémique loyale, o basa et la abino, hein? Conseil, bon, on peut savoir conseil. En tout cas, faut botika biloko. Nazo loba yo za chroniqueuse. Botika biloko na eza malamu te, botika bango basala musana bango ndenge elongo bani. Donc bokutana na bango, nga bozotuna nga ba question ya insanité, ba question ya ba kolongo la bilamba. Mais ngana tika musique tant beaucoup na ba vrai artiste au baza sur scène au bazana na métier siko botuna bango te pardon botuna bango te comme akako kutana na vieno bo pesa ke mbote te ponani ozomon botika biloko wana en tout cas ba musicien toi Congo mbote ba fanatique nyonso mbote ya trop na pesi cameraman na biso Gaulois le Gaulois na pesi ba mbote ya trop. Merci pour la image qui toque au Yozozoa na PCP site ya Mama Christelle Longonia et Kendelikolo boya zarane déjà chroniqueuse vraiment hein, affirmée à bien à poser la question vraiment qui toque on a CP vraiment ndengo yo ko poser la question en tout cas merci beaucoup. Voilà, merci la bande de connaissances aujourd'hui beaucoup ya kolanda biso vraiment ceux qui pour CPL Nabili au Besabongo merci na Gola Mayala un grand merci à celui qu'on appelle Papine Zolamé ce propriétaire privé merci Nayo merci à Mike Mosisi les petits aussi depuis London hein Balobi la douce Mosisi des Bundes un grand merci na Clarisse Boulala Clarisse Tamak hein? Madame mon épouse ou mais la sœur nanga moko Sylvine Sumbu na met vient nanga Doden Sumbu na Melun kuna na France na pesibino Bambo Théâtre. Voilà Bambo Théâtre na Judith Ngoyimo sa pembe Bambo Théâtre na Chimène Kiala donc puisque vous allez Bambo Tenabino Freddy Mbula les méga boss na vous sainte Maxime Samba bande de cause vous beaucoup Yolanda Biso un grand merci nayo sans oublier Kumwa Papa moté ma mère rêvé un grand merci encore Kumwa Papa moté ma mère rêvé Bambo Tema Lolo Lorissa congolaise Kumwa Papa Oyo kiyo moko hein ngana lobi na nga rien Madame, il y a bien un biso Kumwa Papa. Mbote na oya ngo yo mère rêvé. En tout cas, voilà vraiment un Kumwa Papa mo yoki donc oya le baso Christelium to na belote. Ma Betty Bis Aozela. Un grand merci à Paul Bongagas, Nagas, mon vieux, à Solara bien. Un grand merci encore à mon vieux Adio Diogène Genève Mobimba. Sans oublier le grand Saoudien Michel Levo, un bon tonton dans la Suisse, Lausanne Mombézé, Linda, donc Michel Levo, donc gros coucou.